Karine Mokonzi azwa visa États-Unis wana yona e boza niveau moko te. Olo ba mambo mutazu visa sombi loterie to mutake na poto vana na poto vous mala vana na poto. On a moni ozo krakende mutu azwa visa. C'est exemple associé na ba no mutazu visa na ba no nde ba vanda akuna. Marius Munga il a bossé na radio na télévision sali muke en États-Unis en so ben sa famille na au moins sur le la vandi chez yo mona ke je te paye par mon travail. Sans non le belé moi sans ben na le belé ken pia na yo ko pour ça ba mambo bon. Mais le kolo za ya mo bo. Ko ba nga na papi mboma nde Marius pe. Marius ndeni. Ko mukendi pe. Vena nga pala mukendi wana ba vete kuta ba. Marius to kuta e là ça va. Problème mukendi wana ba vie na biso mais ba papi mboma ba pe ba leki na biso. Nandenga mabete. Yo sikozo kanga makanga na Fabregas ye moko nanu azana makambu ya makasi na maboko te. Yo muto olu la poto azola kana. Ngana la poto te parce que nga John nga sala mamba poto déjà oui. John wana. Non, mais c'était hier Chris ko taboy. John nga moi pia ba visa pour ton information. Chris ko na yebisa. D'ailleurs Fabrice nango yo sengi poto te parce que nga ne to beta masola poto te. Non, zelo visa te. Ngazela ay attends. Visa ni ya zelo. Ya sala ba jaba misana. Visa ki zelo visa. Non, yana sungo ya ba misana to sala ba 2 jours na poto tam su ba ebite ka bimara. Ya sala mambo na te. Ya bota kuna na Belgique. Ya Fabregas sungo. Ya par en Belge. Ya zawa bino ta sala ba jona yete. D'ailleurs pour la Fabregas bo. Yeah, za makambo pia makambo koleka wana. Akosaka yo belé. Ba ambassadeur yonde. Bo yo kulepe on te lo mo fale bo longo lion. Longo fale yo. Oyo. Ata ba reconnaître oteti sikomo la. Malgré va ça la pour faire canela ko. On a bien fallu ce qu'on na lati wesen. Kasi oluka poto. Oza câble. Bongo fallu comparer na Fabregas. Fallu comparer na Fabregas. Na comparer te ba de deux personnes. On va aller les kinde na musika na. Non lo ba pona yo za analyse na yo mto lati de lo fallu boy. Ata faire mi makasi obo ya faire. C'est clair. Parce que pour te dire na conscience na yo, fallu comparer na Fabregas. Ma conscience nga pour moi je te dis quelque chose que ne yo da journaliste de ya ken ko la tabato dondote. Star international oyo akozo Fabregas akotisi na mouvement na ye attends te Fabrice ça da misa fallait le kakala c'est la musicien na ye les misa ba so représenter ko ka ye na kufali misu no batika la kana kisha sana ba sala makele na bazaki na mona na profil no chenenga ko ya kipe na profil na yakwea ye bagete yo bina ya mado akwa wana nzambe talaka ka ndota ke na TV wana nzambe bana benge bongo pa wera wana mutu makambu auto saka 30 ans ça mamba mikolo ne basala te yeso ba madilu bazali banga ba betela ke maboko na 30 ans bazui wapi wana parent belge ngala to beta masola poto te déjà yona so pas dictature kasi je te dis quelque chose que Fabrice a makambu na mi ba musique ba misa congolais nyos ba to va na ba makasi fete na ba na Kinshasa mi balé ba auto représenter Congo za fali poupa el mara o agna fego la merveille et puis Fabrice mtakenda ki na compte ça ba congolais na fali le reste c'est bazala kiawa e ko ba mama aneka na 30 ans amane pa wera so ba mama Fabrice comprendre que amuto makambu yaka ba misana to ba yenga ba matanga ba feti ba tambola lo ka biso nyonso yaka bongo to mona ke amela masanga te amela ne amela kama ça sali combien d'albums okosaka ki malamu yeba na tuni ça sali combien d'albums moko kama mo mesano pona eti ça sali combien d'albums izamboko imtabini za webide mikosko to pambola yesko to be wona bike ritia sali ka retirada pamba memi ba tu poto deux fois bongo ba mambo wata siko tika wata pe mako Kabeya. Bon Kabeya. On vient là, autos en donc na cheve jana alba. On féliciter quand même héritier, ndenga memi ba tu poto des fois. C'est encourager Kabeya c'est muluba sala rama pour l'ex batu kenga na muluba. Et mambo sala yana de héritier bi de ke na sala ke bo mamono le fabricant. En tant que journaliste, soit obito lo banzambe ya ba musicien 5e génération yo ko lo bana. Yo. Nzambe ya ba musicien ya 5e génération. Yo. Nga na musicien te. Yo de no ba mambo fali boy. Journaliste de yo professionnel bo la tableau. Et bon héritier ça déjà câble boy. Ou bien faire ça câble boy. Ou bien Fabregas okomisa. Asali ça déjà câble boy. Fabrice ça va bilo te. O za fali asala on est tout ça la peine église na mangembo. Na tuni yo kasi. Fabrice c'est la biso ya madoto lata. Ay la question. Mikolo ateli biso banana to lati. Mikolo sko romine pasta. Na romine pasta tiene na sa pambola ne bilo. Na tuni yo question mon pote. Je bénis les journalistes.
tout le monde là-bas, tout le monde trop. N'a pas molli. On a tout nu, ce que l'objet na 5e génération, na ba artiste et musicien. Nanya Rosa Lanzambe na bango nyonso. C'est là, na 5e génération. C'est que na 4e, tout le monde il va falloir faire rien. Baza na 5e génération. 4e eza ba wera. Fallait 5e. C'est na ngana sali c'est besoin le monde fallait na faire parce que bazali na kati ya 5e. On attend pour nanga. Zamba yokana biso. Déjà na Congo, si on doit parler de la musique nabiso, on doit dire que beaucoup de gens performent peut-être en anglais. Ça est belé pour ne pas seulement na yamba, on a ça la bémission pour se na on y ça. Na léser bangoté. Mais en tout cas na ndenga mabete le soto lo la musique à Congo. Ata sauter trace Afrique, on a batanga à 3. Tenga na lo batangela biso king mutu moko. King te, toi na royaume te. Dans la carte royaume déjà. Habité que les artistes moko coloniser ba musiciens. Afuka misi bango to à genoux film bazo. Ça la bongo ka popia faire pas. Oyebi yango très bien. Bongo pona faire jour faire bo lobano lobasma mote. Oyebi yango très bien. Bango pona faire. Batu baza ya kofuka ma yo. Ça la ngo pona faire. Na lobisko pona ezana. Bon, yo na faire bo so la raso ça sko il revient. Bongo yo te journaliste muto azo mener ba. Masi ko na tena kofi. Zelana. O kana tena kofi. O kana tena ferre. O kana tena wera. O kana tena te fabrikas ko ta ba pa chomuta lukele makambo. Bon, tout ça comme one day. C'est que yozo pour na lati griffi wana te ozo créer ba problème. Lobi kasi na somba griffi ya yozo lobana na lata pour mona ke na lati pe griffi wana. Ya faire. Pour lata wana j'hésite. Nga lobby étant que journaliste, nga lobby bo étant que journaliste analyste. Yebisa biso soki to lobby to tanga nzambe. Ya ba artiste ya 5e génération. Yonga na bezo pesa nga réponse. Émission comme na suka non. Fali na wanted ba koma bazarani moko. Fali na nani? Na maestro fabricas na héritier na de la génération moko. Ah mais pour la génération mabe. Bien, il fallait abandonner musique, Fabrice avec on y a ça pas ba vie 4e génération. Beaucoup confiant à 4e génération. Oh, bon ça m'a bé. Confiant à 3e. Yo bisco yo zo ka monoko kilo pour ani potanga musicien moko. Waza king ya ba musicien zana. Déjà na Congo to na royaume te poto za na king. Nga lobi na 5e génération na king. Nga na ebike so na natanga 3 artistes ba sa fierté mboka na biso na fier na bango à chaque fois na lobela bango na mona fali poupa el mara na mona faire ego la jeune. Tika na yo te merci te oso tanga komba fali mutalboso te ye wana le king kasi oso bandaki ko Ken soyons professionnels na répondre quand même. Na tuni oso bandaki banda ni mutalboso skopo na bango 3 faire ego là. Batu balanda liste oyo sotanga ya liboso. Na bandela 0. On bandela 0 te aussi. Ça la liste à 0 hein. Liste à 0 pour na 3 missions na biso ba sa fierté tisco makasi. Na mona faire ego là, na mona fabricas mbulu, na mona fali pour ba misa toana soketi na ba trace Afrique ba valoriser biso. Mais héritier na zo les gars déjà fabriqué. Et la héritier déjà za mona ba trace Afrique. Héritier c'est plus Congo que Libanda. Mais l'accès héritier beta musique à mabete. Mais azo les gars déjà fabriqué na ma. Ah les cas héritier on les cas fabricas na musique té. Ko ça la bongo to ko ça. Ana combien d'albums Fabrice ana combien d'albums baka kila mtu bongo ba ole ba ke mo sa bomba mobile ndene tant umela mobile na muta ba nimamba olibo ya bala sika Fabrice na héritier nani asa même ba mese poto la kisite bongo Fabrice na zana vana na poto abi lo ya poto abi ke so ke na mise na poto obeta no kate ya ngalinga no bebisa document na été abi ke non ça embelge mais héritier peut encourager mais ba ndona biso na poto mais ba mise ba beta pété les deux ce sont mes frères kabe ya frère na nga sa musique na bien yona Fabrice na moni boza relation mususwa ngomona na moi cité seni ya solo naza moi cité na mobali te na PPD te na pe lesbienne te ba lesbienne no famani ke na sala liste na bonga na liste te donc boza na relation pe na bien oui tu as na relation très bien mbulu na Fabrice là comme les ambulu fabricas bela na ba catégorie mais balo lingara pe lingara bala taïwan yes ko wante la sama ka poza ya nanga monte gade na bora nga lobi boy na ndenge ya ba choix na yo est-ce que Fabrice ndenge monela kai okozwa pe mobali ya taille ya Fabrice nga na tuni na nga question normale ndaza na mon André Nzamba sala na nyonso a bien succès 30 ans maram nyonso ndako ma campagne azape kitoko na ko kufati na bia za kitoko aleki oken Fabrice za ki olekanga yo tala nga na soni
Aleki yo. Oh, yo skotela nga na son. Aleki yo Ken. Ye Fabrigas. Yo le capacho. Oh. Yo le capacho RFI. Te ngasko te batu balanda biso pena yo zo imilenga kena Fabrigas aleki nga na kitoko. Yo le capacho RFI mwasa nao. Mwana mutekita. Yo so zonga neti na oseka seka mingi. Yo soka batu batu na nga kesho Ken oseka seka boye pona nini? Nga seka pena te. Wana oseka na pacho boyoka ni. Nga zo loba pa rapport a makambo te osolola. Ba loba na pacho te. Boluba na déjà. Ngazo bande yo comparer na Fabrigas ki aleki nga na bote. Kotia makamno na yete wana nzambe ya saka misiki yo sala ba mnona ba pacho. Bwana mote. Na nde. So maka musiki kwa kopio salaire za rapia ota fa. Ya ko pesa nga salaire. O mote uzafane makasi ba no vandela ke bo ebi ke mto beti ozana. Ah yango pacha boya opona makambo. Pacho na sepe na depuis ki kutu nenga zawa na soko telemisi ye depuis ka telemisi Fabrigas. Au moins un million garçon de déplique. On est promis une garçon de déplique. Olinga bato pembe ngasko par rapport à muindu na linga na mamba wanted. Depuis ka kitoko baluba ndeka bale andaya. Ndeka bale andaya. Ya solo na bato komi na biso. Ba pembe moko baluba nyonso mo. To komi na biso na suka mes félicitations. Ndenge to senga ki otanga king ba musicien. Obandaki na Fali, félicitations déjà. Yo kana na fete na tangi Fali na tangi Fabrice na tangi. Merci ndengo bandeli. Merci ndengo bandeli sous Fali. Na tangi 3 personnes, mais rien ne prouve que Kabo so samsa mabe. Bukab nani yango otanga isusu. Kabo se sala musani. Nani? Kabo se bulembi ya. Yo pozo se kabatu bien. Bon, merci. Merci c'est Apolline Lumumba, merci Adel Jogo Bagou Danger. Viens nga Jimmy Belao. Viens Luiso Mbata, Angel Moussoeli Makizembe, Papi Kelly, Vérifie Gisombe, Nasi Bolandi Biso. Merci à Robino Mundibu. Robino Mundibu potangete. Boloba nyo bando du fingers. Bongo Robino Mundibu vraiment ponga na finga e na go senga nde yo ou bien na go bete direct. Obete. Robino Mundibu aza artiste nazane ya problème moko te. Yo ko yebi. Bongo Robino soki ana problème nanga na ko attaquer mbala moko est-ce que na non na ko attaquer ye na fungole clair. Aza problème nanga ta utobini webi ke mikolo yo Fabrigas abeti pambolama Robino Mundibu pe utobete loko mais totali na sondage mutazo bini sabatu. Robino en tout cas félicitations. Na Luanda parle autour le producteur. Bolo bangam na lobby. Quand c'est à 2500. Aussi 50 personnes. Est-ce que abeta beta ngo 10000 kwanza alvala di shiba beta kuna. Voilà. Fabrice abeta wana, Wera beta wana, Fer abeta wana, alvala di piscine. Ya loko la ASK. Concert za kuna 10000 kwanza ba ki c'est 2500 asali ngo yotonda te. Robino abi ke grande to sola bien. Pona ngata Robino so yo finga batwana. A finga Fer a finga Fabrice a lukaton sa promotion pour betité na Kishasa. Na tira émission na nganda quoi ici générique ya Fabrice. Tout ça clair, ça sentiment, te tout parce que clair. Pas propos na na loba. Na fond la téléphone sondage na Robino Landango, na Kofi na Jibe na Wera. Robino a betité, mais c'est des génériques et ça le budget. D'ailleurs, on a battu jouer le ballon. Et bah le temps où on finga Ferré, a finga Fabrice a salamusana. Générique où tu betara yo. Si a bolé qui va bloquer ballon sur bibisa. Le colon ça m'a pressé pour la fabrication c'est moi c'est bon. Alors que Fabrice c'est un album cible en 2019. Mon tabet ici album à Makas il fallait pour pas déjà producteur on a mis ça fait la fallait erana sima. Ali ça azaki producteur il y a Robino fa beta do ebi que fallait rater. Sorti a beta parce que ça la maman Natalo ba bon temps ça mabe. Poye na fallait ba sur la maman. Wana za po chake long ya Karina clip ya ngwana je passe ce temps là ngana ebi fallait bien par rapport à Edi Badiata Nana Boduga. Mais problème que fallait producteur ya Robino ezate sonze monnaie di bomo na ça la ba jeune wana ni fallait abimana kati wana. Aba il fallait na boka ko boka pe Ken. Mais Robino nani yango abwaka ngai Robino mumasa na abwaki nani so boke salobi asta non yozo imilenga libanga depuis kikutu batu babenga nga partout bongo mais libanga depuis faut la bege merci ngam na lobista bino bonga po bundati nanani obo senyo le bino bunda depuis que binga na sportif ye moko azala banga déjà mais amasa nanga déjà c'est bon nasi to ça la paix depuis qui promotion pour ba jeune ba beti Fabrice a beti générique Robino a beti mais depuis qu'il n'a eu qui qualité à musique eza pena ya mikolo ça mutaboli babaka pe kala bon ngaba bwanga kala na ndeni
Fifi si watoka calculer mabanga baboka sona vie. Yo mo banota ba mission ba. Yo à part Fabregas. Nga utato lobi utapa Robin noté. Ato lobi Fabregas. Lobi utapa muto akimbanse te ba na bato ba boko boloba na sute. Nati na nyango, nati na nyango. Na wera bosola sute. Nanani. Na wera. Pesa wera. Oui, to so la te poni. Oyo mo ebin mambosala. Nga soki na osala héritier promotion batumsu bakangeli nga kandidat nga nini. Nga na président wera bambote nanani. Nete bobe banaki yo na pacho. Nga na héritier. C'est ba lukise hein. Nani alukisa pacho? Pacho, mambosala biso pa beki ndo bamba wata mbongo apra longoli. Pozalwa ba dendo nombali. Voilà si watopesa na biso bambote. Sœur Pauline Lumumba. Nathalie Neymar na Texas. Frère Gaston. Léandaya molema. Oh, Léandaya pacho akaka mabe a proposer ba bota même mwana. Nalobia Sœur Nathalie Neymar azolanda biso. Je lui mbata Koko Arafat Makizembe na habité bambote kosala biso bien. Maître commandant Balex, Maître Jimmy Lumu. Bango wana pe balanda biso. On est vraiment sur la sécurité mais c'est pas beaucoup ma chakala. Bon bah c'est un problématique hein ce monsieur ce gars ici. Ben merci infiniment tout le monde. Merci Fimona Bisomoro. Après c'est mutalegi ba signer sur internet à succès. Manique de John. Mikolo pena kangi internet. Yeah, maman. Ye pena tokolo ba démarrer 2018 hein. Mais azubi ba finir so ki na fuka misibino a genou bozo fimbo Manique. Et après mtani abeta ne biso ya. Est-ce que moto na biso siko? Manique nga na comprendre telo mona nga na lobela ken. Sorry naza un peu sérieux. So Manique style mamna za ka fifi si wa mtati ndarae. Nga merci nchapa ocho benga ke azoluksa Manique. Il faut babunda kendo fande leti na ndaku azele na palene atati so azonga 4 siko basincha kapashi vraiment sincha kapashi mama Manique ana finga batu pona yote Manique de John ana finga batu bele pona yote bongo babiso batu ora ke non o moni pe Manique abetelo 4 émissions fingi yo pe o doze pe Manique pe finga batu bele pona yo sincha bozala rapper mo gentil na oye biso pe na caméra po lekino bengi na yebike yonde muto utiliser lekino benga Manique sala trop pona yo pe afingela pe batu ebele mais soki a chrétien une fois et comme makambu bon na habité il y en a Cynthia relation appelée non toi na problème te Cynthia a professionnel à média loanga a oume le fa ko sa ba de lourd na e a ozonga na musala na e mais c'est que je sais que na epi ke balinga na mingi na Manique ba zatamba solo là ba ye ba kota on a été dans toute famille il y a toujours des problèmes mais là c'est faut kabwana faut ba sola bien et puis ngane bo monga boy Manique aza maman pananga na rosa tonte otine la finga mtepinga pe na mbanda ya fimo internet te banzela na le 40 en tout cas pourquoi tu as niveau zala na mbanda ya best nga sina sifika batu ke à quel niveau à son excellence ya maramba batebele na fefisi wa bi avantage na yo nzamba sala bien botama na terre kitoko longia kitoko tentira kitoko le baba ndoki au moins ozano munene mtaba no tala munene au moins grâce te mola sara zane muke tala muke au moins je ngana préférer tika la nobo la mulai au moins na glola tala ekuna au moins toke na biso dans ce côté avant d'abord battre m'a dit moi boya méché 30 ans ça un peu de sexy pour ne marron bien munene na ngande ba change na ngai mama botanga na 4 kilos ya ninyango na bela ka estoma etoni koko sepela kasoka moni nga ya mela kasoi yo pesepela wana osimbani sala yo pas de complexe ça c'est pas mi pende je suis pas elle pas de complexe elle ne pas moi souvent vous confondez vous aimez utalanga na zoni mambe movinga ngaite finga nenza komba ye mota tinanga epa ya baboti bangaye itu fombali nanga sevela kasoka moninga ya mela kasoi père c'est pour la ça. Simba téléphone to kenda na biso. Pour basangani na Simba.
azo filmer bato mususu nzamba sala bango bien te mabaya na pesa sko mbote na pesi mbote pa Merka Bichi Merka ya papa Crézo Sengu mopila na Londres Ginette simba na yo atokenda Ginette qui fota e oketika nonga gente qui fota mbote ne siko zali Adèle Kebina ina ngolosse de plus again et Adèle azala moko Adèle Jogo bagu danger Jogo bagu danger oui wana congolaise na biso Adèle Jogo bagu danger sko wana na bibia ina ngolosse de plus Adèle Kebina ya za ngoloise mam na biso tellement ngoité Adèle Kebina je te sali et puis Lorette mon pala la tigresse mbote siko zali master moto Josiane Mondele Lorette mon pala la tigresse ya gete bakika love et puis mbote nanga epa ya batutu bolinga nga chacha dokolo ya Judith Fulawendo Chris Tupac corps présidentiel quand on parle de la présidence on voit Chris Tupac corps présidentiel il y a Christian Descornes papa Solution Michel-Ange Lelouma Christian Descornes papa Solution il y a Jojo Ngondaïmen il y a Etienne Kimbuku sous Sarah Kabala mbote sika ozali il y a Jojo Ngondaïmen Gauthier Mascotte je te salue c'est na mon envoi ma qui toka moi si peu le fondation Dauphine Sekele depuis Canada fondation Dauphine Sekele je vous aime beaucoup de fois Yangel la Moussali Makizembe leader voilà awa pena na succès awa siko tokia na biso awa siko soki na bwaki libanga te libango tokia na biso en tout cas na pesi ve luzo mbata bambote Rifé Kisombe venanga Jimmy Bella au patron Angel Moussoeli Makizembe Sir Pauline Lumumba ya Pauline Lumumba et pano na moni na sea ozolia kitoko ba tekelo déjà bambisa okauka ya bien bisa kwa kama o pena naturel mama ba tu na solia mboka combien ka 2000 wana mon pico tia ka 2000 et au solde non bon si wa banzomba bien on zombo combien 8000 on souka combien on souka combien prix souka 8000 et vimba nzombo nanga ingai na yo zongo kay mama Azoya déjà talaba ndako bon na pesi Sir Pauline bambote ve les gens Pauline Lumumba mwana mutambo mboka na biso ya mutamayele vele pourquoi voilà fifi siwa ngabe biso toke na bisoti voilà ke na osa ba gym na ngai mikolo kaka on sota rapé et na sotara waki wa pote na sote nini on sauter moi physique na sabwe boye na sala OK merci siwa namna na boye boye na kosa pe boye kana makasi na kobeta pe mutu voilà merci beaucoup na kosa pe boye biso na tamboka bazuluti voilà merci